Ma tono mingi bandeko balandi tozongisi nanu lukumu ya mbola tataki ya likolo na se mokeli ya banso pe ya biso biebi monana biebi zangi komonana matono na kondima biso bayindo tozala bongo bana ya yambo kati na bikelamu biso kati na mokili wapi na baloposo biso bongo tata bongo akela apesi biso olendo wana ya kozala bongo bana yambo oyo akela na mokili ndiye yango tolati bongo loposo ya bandeli ya obscurité ya molili matondo na ya biso mobikisi molakisi nzela longengo na biso tata mokili na biso tombwa na biso nde fomuki mbango dia tongonwa matondo bona yaki mpavita balongo banso pe bakoko babiso ye baboyaki bongo kokonza maloposo pembe nde batelamaki ya kobengana bokonzi ya bapaya kati na bele ya mfika keni biso baende bazwamaki matondo mingi inge takasi lelo bongo toye na motu ya likambo na biso tokolobela na ngonga iye tozwami nde bongo toye kotalisa na bino lenge nungu ezali na mbota mutu papa na biso wapi ye penza lakisi tine ya likabo ya kozala na ye kati na bele ya Congo wana tolobela bongo mbota mutu Denise Mukwege aza bongo munganga wapi oyo abotami neteni ya Bukavu ye bongo akeboko koba ba etelo na ye na bela bapaya na Belgique na Université Libre bongo aye ko installer hôpital na ye na mboka iye mabele oye a bimito a botameli bongo na Kivu na Sud Kivu wapi iye ati hôpital bongo na mabele ya Panzi ingeta na ba guerre to na ba révolte to bongo na ba rébellion oyo bandaki ezo salama kino ngonga toza bongo koloba na 1999 nde bongo ba guerre wana yaki pena kotomba makasi nde fruit liboso ya guerre za bongo koboma za bongo ba violence sexuelle na basi donc basakaneli bazo boma nzoto ya basi bazo violer basi na ba rebelle nde ye hôpital na ye wana azwaki mosala ko soigner ko traiter ya ko réparer nzoto ya ba mama na biso ya bilenge basi o bazaki bongo violer o bongo zali malamu o bongo ezali ya kobetela maboko ya kotombela bomoka kozwa ndenge bongo asalaki bolamu wana nyonso pamba te mbota mutu déjà komi na 66 to 67 parce que ça moi en 1955 donc docteur Mbuta Mukwege to munganga Mukwege papa na biso ba ko pesa ko récompenser na prix Nobel de la paix na 2018 kotala olenge bolamu nyonso asali donc mayele mabe ya mungunya esuki ekomi opérationnel pamba te toza bongo na bato mibale ya bayindo toza na moyindo ya moyindo na mundele ndombi edi bango nyonso baza bayindo na poso kasi tozolobela mingi mundele ndombe oyo kati na ye aza na boyebi ya mundele kati na ye ebatami aza na losambo ya kimundele kati na ye ana savoir faire ya mundele kati na ye ana etamboleli pe esaleli ya mundele kati na ye nde loposo moyindo kasi ezaleli ya kosala na ye eza bongo ya kimundele pamba te mundele akoti abatami kati na ye na oyo azolakisa kobimisa eza bongo kimundele okomona mbuta mutu wana ngeta bolamu asali eza penza ya kotombolela ngo mungongo po abikisi bato meme atangisi memi bato oyo eza bongo malamu kasi lolenge baconférence organisée akombi kotambola edi kobebisa image ya mboka Congo pamba te azosenga eza sous forme ya corruption morale oyo déjà mental na ye moral na ye esaliene déjà pamba te kati na ye
Mundela batami loleng toti ko lakisa na ba phase nyonso parce que il est christianisé, il est catholicisé. Donc éducation oyo azwi mingi ya kim loposo pembe et afandi mingi na réalité loposo pembe. Nde lecture na ye eza tout à fait correct lenge mundela lingi bongo moindo azala. Donc mundele alingi moindo azala bongo aliéné na nyonso oyo azosala a se référer na mundele. Njoka sikoyo na loposo moindo oyo azali e ape na influence nango nde ye na ba conférence ba organiser loposo pembe ba pese ba gloire wana te ba couronner ki ndenge bongo toti bongo koloba déjà moral na yesu problème. Donc a commis élément ya propagande ya l'Occident pour na détriment ba valeur africaine. Nini aza ko déplorer que création ya CP ya Cour pénale internationale est siégé na Congo pour esambisa epese tumbu na baebanso o baosala guerre wana nzoka abosani ete guerre oyo wana ezali baye o bapesi prix Nobel de la paix wana nde baza ba commanditaire ya guerre, baza ba inventaire ya guerre, baza ba créateur ya guerre. Donc la guerre aujourd'hui eza ko remporter kita na ba bourreau oyo baza ko organiser la conférence pour naye ba pese ba visa tambola partout. Donc bazo sala ye lokola icône moko na détriment na biso ndenge basala ki Mandela. Et les gens croient que Mandela il était pour les noirs. Non, ce qui moi si naye Willy Mandela ba qui ce n'est plus Mandela. Fait dit Mandela o ayeba ki avant kende Cacho 27 ans, ce n'est plus lui o abima qui dit lavement ya cerveau. Et c'est ça la manaba tout dirigeant ba okangana ces pays 10 ans ba osala wana fait dit ba pesio mateya ba lakisio bolama loposo pembe et au commis agent secret au commis pion na bango ba ko utiliser yo à tout moment. Donc Mbuta Mukwege alors c'est la justice et pas batu oyo bayende ko boma biso nzoka bangonde baza ba pièce maîtresse baza ko alimenter guerre wana rebellion nini esala maka sans armement to sans minduki et banan ba oteka minduki po Congo asa na embargo militaire mais ba minduki oza ko se retrouver na ba zone rouge to na est à Congo à cause ya minerai Congo. Donc batuana ce que batie lokola icône lokola elembo to symbole moko lokola ya kimia mais baza ko utiliser yé en tout et pour tout pour la déstabilisation pour la fausse image ya mboka Congo. Nzoka biso moto ba juge capable to ko réunir. Donc eza lokola papa tikeli bino bozwi to lupango et bino bokokite ko fanda na kimia bo divisango et boluki mutalibanda aya et pas na bino po a départager bino et nzoka yepe aza na avantage wana le bozo benga aya et lera koya para gâteau na e kozala nini. Donc et to comme na ngonga oyo to sengelite bongo to benga ba ya libanda pole ba koya kana avantage na bango ndenge to lo ba bongo atako pasi ya antilope ya banyama o baliaka matiti ba herbivore et ba robenga te mutu chasseur aya kotia ordre na zamba et ba kofana ngo bongo ba mongo ba koyeba ko s'organiser ko kima ngongani ba bilembo pe bantamu na bango. Donc ba mindele ndombe ba batami baza na ba couche nyonso ba pasteur baza ba mindele ndo parce que kibonzambi o baza ko véhiculer eza état colonial eza volonté ya mundele christianisme et continuer ko faire endormir biso. Un professeur na biso na université science connaissance éducation baza ko transmettre et ça programme conçu par l'Occident des volontaires mondial va continuer ko s'aliéner biso politique o baza ko exercer les lois tous les lois ils a ko référer ça ko la référence na yango na ba loi coloniale moni. Donc et ça volontaire mondial o balingi biso lelo totikala na état primitif totikala ba marionnette na bango et bango ba continuer ko régner na ba loi o batie parce que ba on les baza faire ya loi. Donc Mbuta Mukwege sekeli bonga zonga moyindo azonga ndombe ke azala mundele ndombe o aza ko jouer pour avantage ya l'Occident na détriment na biso penza ngonga ekoki mwana Congo telama sabone na Tata Ngonja TV fo mukimbango ne sonya nzila matonda.